Zopesa lokumu na nzambe nanga oyo abatelenga oyo akumisinga na mbolo oyo. Na mukana ya nzambe balobi soko kukisi mbula tuku sambo oza makasi. Soko kukisi tuku mwambe eza pasi na pasi. Ya solo nga na kukisi mbula tuku sambo na za makasi. Nzambe azwa lokumu. PDG Martin Kanda Mama Rifin Loye Oyo ndoka sala kalabutu Siakana kamona moi Ici pas ekende toujours liboso Mamado Mado Mu Kristungo Ngwayolo Kausama inamiso Mama Ma Coco, je te souhaite un bon anniversaire, que tu sois heureux. On est venus tous pour toi ici. Joyeux anniversaire. Ciao. Bonjour Coco, vous nous fêtez joyeux anniversaire et puis les bonnes fêtes. Bon anniversaire Coco. Oh, let's go Coco. Je souhaite bon anniversaire à ma Coco. Je souhaite bon anniversaire à ma Coco. Et je souhaite Coco bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Ciao. Ben, moi je voulais juste souhaiter joyeux anniversaire à ma Coco et tout. Et je suis vraiment ravie que Dieu soit loué et de l'avoir protégé, gardé et tout. Et je suis vraiment contente. Et je voulais juste souhaiter joyeux anniversaire. Elle a tout fait pour nous, grâce à elle on est arrivé jusqu'à là. Tout bandit na kin, tu vois, tout le monde a la pote, donc ça lui fait plaisir quoi. Bon anniversaire à ma Coco, plein de bonheur, plein de bonnes choses. Que Dieu le bénisse, voilà. C'est tentant de bonheur, de plein de joie. Voilà. Asa Coco moko vraiment extraordinaire. Donc nabi kubamo ezo makina kubamo tellement gaza extraordinaire. To pasa tellement ba moment moi difficile na prix to kola na en tout cas ngam na koli naye. Akoli singa vraiment to koli naye makasi et puis to lela na fort yemo yebi. Vraiment, je pense que non, c'était cas du bonheur, santé, à la malamou, à vivre longtemps, côté Nabiso, à mon bakoko. Donc, souhaitez n'angwana. Pour la maman, vraiment, la souhaiter ba bonne chose, nzamba sungaye, à mon bakoko, ya bakoko, le doc koko naye, kaboti, koko aboti. Loko na wolo papa mangai. Zalika katolingie mingi. Tolingie mingi, nzamba zala na ye, nzamba batela ye, nzamba baseso mikolo bele, amona suba asa amoni bakoko na ye, amoni pe koko na ye, amona susa amona timokolo nzamba akolinga tike azo molimo na ye. Wana nde tokumisaka nzambe poye mokonde nzambe azali mokonzi na biso lelo soki azana kata mboka oyo lelo tofete ba 70 ans ezaki rêve ya mutu moko te mais na nzambe ye moko aloba ki yango déjà ekomamaki déjà ke mwasi oyo 70 ans na ye akofetaka wana mboka moko boye oyo ye moko na makanisi ezalaki te donc mboka poto lokola na Suisse awa mwasi oyo kokoma lisolo eza vraiment mulai so na bandi yango esenga na lila mais ça sert à rien kolela na komiseka nzambe ye moko mobongisi ya bilaka atikali kokisi yango lelo ya na nzembo moko lor yemba alobi miso mokili ezomona yango nzamba monaka te donc nzamba monaki déjà yango be biso tozaki pressé kolikoyeba nini mais non nzamba monaki déjà que mwasi oyo azanza mwasi ya bilaka oyo kokisama na kati ya mboka oyo lokola mboka Suisse oyo. En tout cas batu balanda vidéo oyo eza landu photo le maire de Paris en direct à Neuchâtel accompagné par toute la famille on a filmé za Natboy à ressources de Bumba et kuna vandi donc toye pour un événement moko eza anniversaire ya muto abotangai en tout cas na habite nana mo kolobate donc eza journée mo spéciale il y a 70 ans. Donc, ce qui est prêt vraiment, les cas est prêt à vie. Donc, il y a vie dans le Cabolan 50 numéros. Donc, tu as place de outil, tu as place de commis. Mais au moins, ce qui vous a destiné le logo moko ya malamu, attaque bon à pas si bon, on peut espérer qu'il y a toujours.
Donc itala lelo yo maman 70 ans eza fierté. Biso pe bana to luka pe to ko ça pas 70 ans parce que ça peut ça mêler mutu te. Même nga mona ngana ko fa jeune to ko fa ko pe à moi pas mais 70 ans quand même et ça moi bien vraiment tala kaka ça bien. En tout cas maman a lingio trop, ba biso to lingio trop donc lelo kala mingité to kende soirée pour to kende fêter. Ambiance lelo il y a 70 ans. Imagine ambiance il y a 70 ans. Eh bah la Libolanda, l'ambiance à 70 ans, accompagné par Nataye Moko, modérateur, Natboy. En tout cas, la petite montée dans l'Estolov, place à ça, donc on raté. Ma vie on raté. Donc pas à la place d'Ali, donc ambiance, et bah t'as la Chairon, on a des animés ambiance. Donc India, donc je te retrouve, merci.
PDG Martin Kanda Maman Rifin Mbote ya biso ndeko Mbote Nga naza mwana liboso ya Mama Mado nayebi te moeskize ngai ata mosoki mosoko alingala te awa c'est bon ok nakotémoigne mpona mama na nga soki nalobi ebele bokanisa po aza mama na ye yango alobi mais aza mama moko nayebi te le meilleur mpona biso bana na ye alors aza mama moko soki ye te na bapriere na ye nayebi te biso tokosuka wapi lelo so toorganize eloko oyo mpo topense mpona mama na biso totali souffrance oyo abandi nango mpo so nabandi kobetela bino mpasi mama oyo amona ntongo ekotalela biso awa yango napesaka exemple mingi na bato tozala motema lokola mama do me nga mwana na ye nakoka yango mpe te nakoka yango ata mokolo moko te epuis natunaka ye bana wana 8 obotaki bango ndenge nini na libala pasi anyokama asouffrir aza mama moko mpe soki alobi ke non abondela mpo na yo témoignage ya liboso na yo kopesa yango wana nazali koteka na nzambe soki nazongi nalobi mama eloko akolia eza te omona yebisinga alobi mama komona pasi te lelo nzambe apesi na Maroc apesi na Afrique du Sud apesi na France na bana mosusu mama soki elobi yo kozwa amen azwi mafuta azwi mafuta awendre yo abi mama lelo yo kende papa nakovanda natali 15h 16h hymne national ebeti non nzembo moko ezokobeta na zambe ya fermeture balibaka mazambe kamaramale soki kamaramale elongo ya ndenge wana ngabi nzambe oyo mama alobi asolo obi akosi okomona kaka muluba moko aye alobi mama fungola mali oyo nazoluka badestin tele me naza yango te nakomi kofungola mala bato mosusu nateka lokola moto asindikisi nazongi na bino mama ozala nani nango kati na yo abi mama bongo bino nayebisaki oke nzambe akopesa bato mosusu lelo sikoyo eza ngonga na yo lelo eza ya yo mama Mado nayebi te témoignage nakopesa mpona mama na ngai mpo naza na esengo ebele surtout na bonzambe na ye na bapriere na ye yango nde esala vraiment ke non nga ta naza na makasi na koprie te me namonaka kaka mutu moko aza pembeni nango abombaka nga lisusu na kati ya babondeli na ye nakosukisa na likambo moko oyo esalanga mpasi ti lelo oyo nga nalobaka moto akosakana na mama na ngai te nazoloba ngo na misu ya bato mpe na misu ya nzambe mama oyo azali kotika ngai te nakoti nde 1000 fois nga mwana moke akosala 2-3 tour na wenze mpo nga nazalaki na nganda me azolinga te alobi ke bakolia yo mbongo mama apesa ngai nayebi nde na kobatela epuis soki ayebisi ngai ndenge wana omona mbongo wana etikali ye na ntongo na bakoko na ye asombi eloko mosusu po alesa bango alors nazalaki na mobali moko mokolo mosusu aye koyebisa ngai alobi mama na bino aza ndoki bakangi ye ndoki na eglize na bitia mama na ngai ndoki ok nga nasambelaka te na eglize wana mama mpe ayebaki te kendo mokolo nga na okende eglize na ntongo abi bapenga na ye na eglize nabi mama moto akende kokombola ntongo nyonso bapenga na ye na eglize ok nalamuka ntongo mama monanga te navanda na bana ya nsima paster abandi koteya ateye natalinga biwana mama madote omosuko l'église bengani mama azosali na église oyo asisi kosambela mama amonanga te ntango monda yaviki oyi kosala nini ntongo oyo yakawa te ngabi te mama likambo te mama abinyaki nakutani na paster ngai paster oyebinga abi nayebi yo oza mwana mama do ngai paster ngai ekotuna mama na nga kobengana na ndako nzambe mama do tobengana ye mama oyo ntongo nyonso
azala ah ye muto kombolaka ye muto asalaka ba prière ye muto asalaka boye mama oyo to benga na ye na na yebi songa pasteur mobali nazalaka na ye ayisinga mama na ngaza ndoki mais oui ayisinga mama na ngaza ndoki ngadoke pasteur lokola yo yebisinga ke non mama na ngaza penza likondi église na bino mais ngana mobali wana lelo ni terminé na kene yebisinga bingai na moni omoni eloko moko kati ya mama na ngai ezo gêné yo mais sikoyo ngana yo babu pia ngana tikana mama na ngai na kotikala de mbula na mbula parce que pomoni eloko eza kati na ye boni bwa muyenga alors gato soza muta mayele to yoki eloko ndenge wana pana na mobalo bi ya solo mama na ngazandu mais lokuta parce que la bisinga bi mama oyo mama madoto yebi ye lelo te mama oyo mtozaka tongo nyoso awo mobali wana zo ndaka bolola mama na yo alors mama wana okotika yete témoignage de belé na ba mingi teta moza muke la pesi bino merci ndenge boye na invitation na biso nzabe vraiment zo lokumu abati na be mama mado kolola mikolo pe mbula mbula mama je t'aime beaucoup pardon mama bonjour, hein. Le nom m'a encore juste 70 ans. Le magasin a bien été sauvé. Après, si on a 70 ans, j'ai chance, vraiment chance, et à Moulay, vraiment. Premièrement, on a merci Margot pour la news, pour la vision. Dans une chance, on a Kolanao, mais la preuve, tout ça, la tante exceptionnelle. Donc, maman, la banque a beau arrêt exceptionnel, quoi. Nazi Saka, bon allo baka, merci, quoi. C'est tout, hein. Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous voyez, je suis un peu timide, mais c'est pas grave. Coco, vraiment, je voulais dire joyeux anniversaire. C'est une dame vraiment comme ta fille l'a dit, qui a souffert beaucoup. Et vraiment, nous tous, on t'aime beaucoup. Parce que tu nous aides toujours, tu pries toujours pour nous. Et vraiment, merci. Kulubana miso ya bato naza mama na Viki mama na José mama na Martin mama na Profaye moninga ya bonango maleki ya Désiré Nzambe melesi mokonzi melesi yokotala kabiso te na miso ya bato Lili Lumande moto te Nzambe ne moto Jacqueline Temmo moto soki boko seka ye na motema Maître Jean Menet